Ndeko na biso mosala azobule ndenge bayembisa bandeko na biso ba Nono Fuji bandeko na biso ba Abraham bandeko na biso wakenda poto ba Jino ndenge esimba te wana yazobule place blana ke eza neti place ba Nono Fuji ba força bango na ba cha esimba te yake place ya muto afulaka batu. Yo somona pena président wera simbi artiste et musicien na maboko. Père na soso ngaba ndo bundisa blana zo mi bundisa. Blana oluka nini? 25 ans qui sans valeur na BCBG o ba pesa ravie. On peut taramba le so bo ravie libanga isa na caractère la terre. Albagi na tika kombo na mais omoni siko wane kombo mutema mabe to solana. Papa Tshisekedi de son vivant. 35 ans na lit, il y a opposition. Aza vivant mais Fachi a aucune démarche. Batwa bengaye ya chichi. Obi ke baluba ba pesa bana bango ba note mais ba poste non. Président Monsieur Félix que je salue en passant longo li chapeau comme on ezalara Chilombo Tshisekedi. Ma comprendre que Chilombo za makambute a renversa Tshisekedi Chilombo. Un jour nzambe pena sunginga na boti mwana oyo azoyemba na ba niveau ya chien oyo ndeko na biso bla na yembaka en tout cas na kozala fier na mwana wana vraiment ngamo na bando sele kutu be émission ko sele kutu ba promotion ba émission to ba YouTube beaucoup ta place monter papa na ba mosara koti pa JB asalaki be émission pas contredire aboya musala na endimité père na bon pas fouter la chic na Ista Minerva le kendara pamba ba se retrouver que vient na BCBG mutualité misunga yo moko misunga tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga déjà na sadere nela sabo na koki na nga Turquie Suède ngana Suède mame na salefo na kamala dina bela kaponga na sina sadere la pétrolière Grâce Mandela. Voilà misunga ya Grâce Mandela la pétrolière quoi donc ngai na sina sadere et puis ba misela ngatu bazape kuna na kosenga bukende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba misela ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai moko na ba misela nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bi malibanda et bi mission kaka. Misunga ya mama Grâce Mandela. Bandeko misunga ezali kokatela mutulinga la te ezali mutuelle de santé oyo epesameli na batu nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin nzambe akamati molimo na ye misunga akosokipe na mort na corbillard ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta na misunga ta santé c'est ta vie. Abule teke place mwana na yebla na ke abule ngo teke eza BCBG kuna eza wenge muzika maison mère chevie moko babengaka afula atala te siko tokotala maloba ya Mosaka na ba projet on nzamba cha kati na blana poko kende ya blana epa vena sowe ranson eza makambo nzambe de la forêt pas koka ene pe ko boya pe ata jour wera yaki na kitambo akoka pe ko boya lobite mwana Mosaka wa matate mais ndenga matisa ki est déjà et s'il tala bakanga mu PPT problème les années ça démon géant kotaraye a intercalé réussite nanga ezaka yete ko na somo sa epsanga bi eza fula ba kongo benga on fula
bato baboyaka ye akoma lobi papa na maître Gims akoma papa na June papa na Daju o baboyaka ye akoma oyo akanisa kozala po ezaki mwana moke andolo bakufa na mboka ba Chic Norris donc mpana ndo mviango trop parce que mutu akosala ye na ba niveau wana aboya na yango mosaka pexaka ye peut-être monde andule bongo ye mosaka zwaka bana ya papa ba Thierry Sainté amemaka bango BCBG mpo na nini azwa déjà na azwa baleki ya Thierry Sainté amema bango BCBG so mwana na yo moko ozotia ye ba blocage musique eza mabe donc bana bato nde ozomema bango na musique mama CDJ Mampata mama na biso ya kitambo mama ya bana ebele mama ya ba orphelin mama ya ba enfant abandonné tala mwana na yo ba abandona mama na kati ya kitambo mama yo lokotaka bana mwana yeyo charge na biso bana kitambo totikeli yo charge mwana aza na soutien ya papa te mama CDJ Mampata mama na biso chabla na poids chaye poids aza abandonné soutien ya papa eza te se détendre na ba weekend oyo yango yo chez Jongade batieli bino bilubu ya kitoko c'est-à-dire awa ambiance zali kolala ya malonga na ndenge ya deux fois te po bazali kotumba ntaba ya elengi makasi ngulu oyo kosepela nango pe poulet na ndenge ya deux fois te ndenge kaka bozali komona zali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne eloko ya malili ekosala likambo na kati ya nzoto kasi chez Jongade ezali kofonga makaka chaque week-end c'est-à-dire vendredi à partir il y a 16h-5h, samedi à partir il y a 12h-5h, pe dimanche de 12h à 3h du matin. Babosani binote tango oye chez Jongade okosepela parce que oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na musique ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi, bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto banda kobeta. Pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepelisa bino na barumba ya kitoko. Pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na ba danse ya elengi. Pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire, mariage, to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo +33 63 54 75 181. Chez Jongade awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa. C'est naturel soin. Très heureuse de vous retrouver sur Fimbo News de Ken Pianapito Palais. C'est Laura Chou, Mawete, bébé goût de la presse congolaise. Vous informer sur notre devoir. Là, je vous le dis toujours. Donc, dans le cadre d'information, apparemment, d'abord, me veut le meilleur. Me veut le meilleur. On a tout au bandé côté on c'est dérangeant qui, c'est posé qui mille une de ces questions. Mais où est parti Laura Chou? Tout le monde est bon. Non, je suis et toujours là. Donc, je suis là pour vous servir. Encore merci à Formula Souka Papi le roi la carte limitée bilanga euro. Formula Souka Papi le roi la carte limitée. En tout cas, le bi consommer formidable, mini beta pena coco. Donc, Formula Souka Papi le roi la carte limitée. Nous avons Maroc qui
Kitoko déjà. José Ndombe, Premier ministre, la bouche et l'oreille du chef. Junior Moussoukou, prêtre Hperedo, donc Abili qui a boss, Junior Moussoukou, tous ensemble. Je suis avec Blana, Tobeta Masolo, Blana Moussaka déjà, dans une musique à maison mère. Blana Moussaka ayoko ta maison mère parce que jour à ça la test moi j'étais là c'était à Kitambo donc on a nazala qui wana déjà na mona qui est ça la test naie et à intégrer déjà une musique à maison mère ya Weranson le roi de la forêt là je dirais mes félicitations comment à Weranson l'album vraiment tozo yo 4 occupé parking c'est bien donc félicitations babi mingi beau consommer formidable promotion qui toko déjà tu vu que ba na monter pela tout le monde ba koko chacha Chabrel Label, donc vous êtes tellement nombreuses vous consommer moi si Nzambe donc n'aime déjà que non formidable qui toko c'est aussi ma pays qui est bien donc vous continuez comme on a promotion Maël Soler Moté mais Toto na Mirambo tous ensemble alors sans plus tarder les autres font la biso déjà toko de sabla dans la plateau na biso blana boni qui toko l'ora chaud moi ça chocolat le roi libu selekete et l'on clair le rôle à moi à 12h donc blana mosaka yo mokile salama liloba mutana na collection sikaba proverbe becherel mais va bien en becherel mutana na collection sikaye yo les Olivier qui pour les euros $, mutana qui toko le roi yo dia 2100 donc blana yo donc moi la bata blanchard mosaka na bâti merveille pareillement merci pareillement ba fête les cas qui toko par la grâce de Dieu to benga na gitsi ba minuit quelque côté ngape na côté yo les gars qui wapi ngape na journée na les gars na palais kasi ngo bana veille nuit de prière biso na kimbangi c'est total le 31 to c'est la calendrier ba tout ba c'est la raté donc et ceux qui mangi ça na droit à respecter ba principes religieux donc biso fêta na biso ngote mais l'essentiel le roi monde de fêta ngo to apena rata mokili to côté donc tous allez donc que Dieu soit loué ba koufi netito présente non présenter ba condoléances nanga la famille biologique ya pour le monde à Kitambo Porto Tika biso le 23 décembre en tout cas ba condoléances déjà to présenter bango alors blana tous amba moko trop bi parce que l'européen na benga ki pour to beta ba condoléances sur la famille Chiko pour le thème sana biso ça so passi place aux allées pendant tous des cœur na ko to si ça to ki na dei no ba instrument to ko ça tellement vocal des vocal pour to là Chiko pour le mais 140 comptable le grand we wa pa to perdre grand frère na e jour on a yemba na dei ya ba chéri santé na siso yemba ntayebisanga ke wengeza grand frère à 140 comptable abenga si we ba ngana na mona ko papa na ngana banzela banini mais non nazara pena référence tabi oh ils ont des konanga bozaka ndeko na biso yebaka te nga grand frère à Sankara ya liboso oh c'est vrai nga grand frère na ye mais petit talent au faut que maison mère bezalera wa prophétie mais paix à son âme donc dès il peut obima il y a pour le jeudi il y a pour le 11 parce que notre sur la chana pas ouais bah mission le 11 donc to kundi le 12 parce Sankara obima samedi to kundi dimanche donc to se partager car toza koto quoi. Alors, mes condoléances à 140 de Kouta, condoléances à la famille Mobimba à 140. En tout cas, tous les cœurs, Nabuno, donc, n'a présenté ma condoléances, n'a pas fait qui, équipe à film, Bounafi Mobimba. En tout cas, tous les cœurs, Nabino. Alors, bien, tous à tout, n'a mis tout bête à ce qu'on m'a dit, mais Minga, non, Mimi, Awa, bien, à Moustaka, na Wengem, Zika, maison mère. Mon colo va confirmer que côté Wengem, ça, que non, des nipotos. Na beza, ils ont le comment non, j'ai diplôme, donc. Sengo nazaki nango po podium wana et rejeta et sanza batebele maison mère à l'océan et boire à salité vous comprenez podium wana sanza ba talentueux belé na yebi mais podium wana zala favorable pour nanga na plaisir mon bon na tala na baninga na ba test et tout c'est présenté au tu as besoin micro dans la maison mère donc et ça la melipe blanc la tour blanc na pewo mo kilipe gangi donc na plaisir mon journée on a habité quoi voilà donc. Mais nga pe nazaki présente na mona vena blanc na podium. Du coup, na s'est posé à ma question. Plutôt, na me posé à ma question des balobara que non. Blanc na tout le monde na wengem musique à maison mère. Tout le monde orchestre répète le baiser belé hein. C'est total là parce que tout le monde a blanc na tout soit dans image que non moi na Moussaka, photo se voiler fasté. BCBG Zala qui orchestre ya ba team ezali donc ba c'est belé pas comment on va Villanova ba c'est belé mais tout le monde yoka koye na wenge. C'était pourquoi d'abord? Parce que Wenge zanzete masana biso mo yemba Vincent na Musisa
orchestre tout le monde est étape on comprend même si c'est sa maison mère donc au monde oui rançon y compris BCB étape bon tout sur la bien oui rançon azal rôle na histoire de musique congolaise so basé belé baro à 3 c'est papa na solo ambo comprendre c'est wenge musique à maison mère c'est Alain Moloto balara 3 Dani par exemple orchestre oyo ebimisa bato oyo sala makambo bara 3 OK jazz wenge musique à maison mère na adorons l'éternel donc bara 3 donc fallait ngapina sala choix le rôle au sein quartier là musicien chrétien té na rogebeta na pas Alain Moloto té pe akufana et papa na super son âme le rôle dans na âge tozana ngo papa solo mbosi akufa na bane 89 OK jazz et d'ailleurs papa le tumba kufa tirela vena so manda chant charge donc époque ba OK jazz et legis qu'on na âge nazana ngo luambo eza papa formidable we ranson au monte que na sa derrière na kati ya jewana po nazangolo te okanga na potopoto ya mbisa na ndaka place ma ezocho le quartier la tête bimisa fali pour pas être bimisa ba fali ba non vena ngai fali pour pas champion du monde na pesi bambote place azali kutu mtali boso er na sisi tese na minute na tala maman message quand peut te fali pour pas commenter bien réfléchir vous comprendre na pesi mbote place ali babimi saka ka fali ipupa vous comprendre mais ce qui papa même so formidable il y en a plusieurs taka pesa devoir na wenge abi monde to bama sabondimi wenge ka bwana oui bon tondimi wenge panzana bakte bokende botira nga wenge nga ona monela pasi mais le na ebisi bino tout beau a remplacé mais nga place boké boko zo we raté ya ngo pe tozo to mona ndetini tala devoir apesa bango mbamo équipe papi kakol yo remplacé titina c'est bondé à machine du Congo Michel le plus noir de l'Afrique centrale noir né à comparable quand na école nga na 3e ya ma je te salue ya machine mobala linda donc papa a remplacé maman titina a zo charge stilelo Bill Clinton, yo ndongo zana Kaloji, il faut remplacer Kaloji directement. Tu fais n'abso Kaloji, puis tu as animation. Ah, j'ai ça non, mais tu as animation. Vous comprenez? Flamme Kappa, yo ndongo zana charge à Makaba. Vous comprenez? Les Makaba yo charge papa de fait. Ils ont pourquoi là? Donc tout sera adversaire, n'est pas adversaire, batika cop, batiki la ba jeune na cop. Na bango sous adversaire ba remplacer qui ba kei, oui rançon habit tout le monde est remplaçable. Si le veut ba blanc na ba zo ba Varese. Donc ba place bango ba kenda finance ingénieur c'est le bout que j'ai salé en passant. Atika la ozo rançon té na orchestre na bimisa wera. Tata Dominguez ndenge moko BCBG tilelo. JB Pianeza faire na kata maison mais remplacer JB eza ba héritier eza ba Lacoste eza ba tout likolo ba remplacer JBP Simba mais na BCBG veki ben style leur rose charge wanate ya remplacer rançon deuxième fois ouais encore quoi c'est d'agenda Victoria vous comprenez ba deuxième fois tout ya BCBG ba rock ça est l'esprit il y a de la forêt vous comprenez merci beaucoup alors blana to OK na biso molo de balobaka au banji ki togo so la bien parce que intégrer ou ngé musique à mise en mer mais ngala beta c'était parce que to yoka to mona ba yemba que santa tout le monde bayemba et puis bamsu bayemba yawe rançon ko tsanga na cercle to vanda soki na kisa bokondi mais na ba dire na o em suspecte comment on a bien le pokei na o longwe wenge ozi makambo po ignorer msuera par exemple bon moni YouTube eza télé eza CDT YouTube tikala ka bon moni l'ingratitude est condamnable on se comprend nga c'est pour la couple mso mona ba se séparer pe mais excuse bakutanaka basololaka babenganaka vous comprenez exemple le rôle là jeune frère na ngai bina filé à chaque fois na banze monetu na oyo kana ngo tuna chombo oyo le petit fils de Ranson Villanova nini papa na nga Fabregas au Chetina ba page officielle vous comprenez ça fait du bien ça la honneur pas si tout Fabregas a monné la jeune wana vous comprenez il y a zozong c'est des sincère il y a ko kabwana te moni ba maison mère balongwa ngo te et le cause important faire recherche de pour la légina TV à l'obi penake si aujourd'hui je suis ferré c'est par rapport à Nzambe à travers Ranson vous comprenez pour ba tout bando yima la ba ko son époque wana faire aller ka bangote era BCBG aller ka remeliate
alekaka alempela te mais were apesaki chance wana azala parmi bango eza eloko moko boyebi ke na époque wana bakabose bave na biso bazali ebele baluka mpe chance wana ya bawenge bazwa baoccasion wana te ozokomprendre jusqu'aux occasion wana oyo ni yango mpo ani sel noir aboyaka histoire na ye mais David na bible tomona mnaka uta zamba ti akoma roi ndima yango. Pourquoi il faut reconnaître? L'important c'est que Fabregas jusqu'aujourd'hui, Maïs sur place à Zali, a pu passer une bonne année déjà, mais à reconnaître toujours papa formidable qui vient t'encadrant, vient t'informant. Il y a aussi formation que ça en état là. Quand il y a boyemba, na ko téléman na podium, na ko yeba ndenge esprit ndou le tambolara, na ko yeba ndenge vocal à succès zalaka, ndenge nzembo à succès zalaka. Na c'est plein le Bill Clinton dans le bateau. Comment le Sénégal conseil est raté, ba ke na bistro ba ko ba Sénégalais ba beta. Oui, c'est ce que na générique to nga to beta na kibusa. Oko kotsa bilo mo boité le roi ba Sénégalais pour to gagner pays o na ndenge mo bila président Rosalango bilaya miromi askoro akari montara manuere tata mena medo tami mewelo comment tu t'appelles kra et ça la pe makambo parce que ça ngeza formation te maison mère wa INPP aussi ça na ISI facile qui toni ni manque à pratique to de théorie on mona mission so longa na boke ça na manque à pratique au mona ke ça makambo a okokate comme maison mère wa INPP otangi monteur na théorie monteur ezawana otangi nini nyonso ezawana tu comprends donc faut avoir reconnaissant. Reconnaissance c'est l'équité. Maman a ceci déjà m'en pas t'assembler pour na biso masumboki. Pour ngane na rabolo ra chuna ko sauter et le on a dévolant chez eux. Ce qui un jour papa formidable albake blanc na sala nzembo. En tout cas ba prêtre tout ya Congo bozala na bambongo. Bolimbi sanga na boka bino mabanga. Mais ce qu'il faut na yembela. Nzembo na liboso eza couple wana. Couple wana est exemplaire. Et ça nzembo na c'est la si déjà m'en pas na Weranson. Pour ça là déjà mais on dévoilé te pour bato biso to avoir becherel ba ba proverbe ba adage vous comprenez nzembo na ça là déjà donc na nzembo oyo mo ba pesa nga chance na wenge ça là si déjà m'en pas ta maman pasteur sambela pour na biso basumuki na papa formidable nzembo ali boso na tous les prêtres au kababa avion mabanga mais nzembo comme voilà ce qu'on ndenge ba e biso stratégie wenge za ka fokumisa si déjà ma pasteur Weranson to depuis aux alara déjà avant que ta wengo bana déjà ko apprécier ba tenandimi te que stratégie des catholiques peut-être ndenge catholique bacha ba photo ya Mama Maria partout ndenge catholique adora Mama Maria le sac automne de grâce eza stratégie te eza mérite mwana mama tala cadre kitoko oyo bacheli bino bona ko se détendre kitoko avec un pacte d'idéologie chez Djonga 1 oyo efungwamaka tous les jours du lundi au dimanche oyo soki oye awa oza mobimba na ndenge ya kosakana te awa chez Djonga 1 spécialité ezali nde biloko ya kotumba moyen te po awa batumbaka taba ngulu soso poisson pe biloko mosusu lokola makemba ba frites pe biloko ya ndenge na ndenge chez Djonga 1 esengeli koyeba ke awa na restaurant bafongolaka kaka kobanda mardi ti jeudi à partir ya 17h ti minuit kasi tuna ngai nini boyeba pe bokangake chez Djonga 1 bazali na mobange na salle polyvalente po na bino bato nyonso o bolingi bosalisa lokola matanga mariage réunion to église oyo ezali disponible po na moto nyonso chaque week-end kobanda vendredi samedi dimanche à partir ya 17h ti 2h du matin oza mobimba soki oza na posa oluwe salle oyo okoki kobenga na numéro oyo 06 35 47 51 81 oyoki omoni ondimi ya kosambeza te chez Djonga 1 awa soko koti oza mobimba pe osepeli elengi adresse ezaka kase moko 45e rue na commune ya Paris Romainville 93 230 chez Djonga 1 nyonso ezali naturel soin Mama Maria mtabota Jésus-Christ soit kanga makolo mais christianisme ezate vous comprenez derrière un grand musicien le roi Weranson et ça la maman so Sylvia peut ça toujours ba conseil tala chaque fois balunga ba poignarder Weranson à qui mango ka bruba bandimete que formidable ça la marambo ça là to ba départ ou engeza nzete yende musisa so ya dae wenge dae takaza vivant de voix na eza na nyonso na kati ero imba surprise kapangala bato tout là lelo mutazara zate na ba
bao bazalaka na intervention rapide bazalaka te donc yango tozana na ozomsaka ba sincère couple wana bana nzembo na manga kitoko pena na préparer mpona déjà suka na rumba nalinga oyemba ngote voilà oyemba on a vu que ba peso chance avec une musique à maison mère parce que tout le monde peut yembi si bangando ngando azaki boxer Eliezer mais ngando ayembi en tout cas formation de continuer kaka mais blana non que il a trop mamba musique non blana Becherel bon non Becherel collection sika voilà mais ton père a déjà parolier alors du coup papa bino lingato sa musique mais le monde a qui têtu après wana ko boya ko sa musique non ba que non comme ça ra maloba on a yo kaki parce que biso sala bon yo ki koto yo lobi koto poto panzan ba internet ba propos ni no tenir na émission nanga abi que non c'est boche blanc na yemba atana Michael Jackson ou fa payer son âme et ko simba tu wana maloba papa e blanc ah na comprendre donc ko yemba na Michael to yemba na Michael Jackson et au simba te donc simba te bo comprendre que était ngalo ba ke e bembe ko se quoi te e yemba donc e ko simba te ah grand poète yo ça c'est tato yemba yebote que moi na musaka moi za musicien parce que lingaraté yepena ça ba moyen enjeu que non moi na faut tanga parce que na émission nanga aloba que non blanc na za mo makasi na menuiserie côté moi ça ba biloko ba meuble ba gens oza mais ko kende po kolisi musa na yo aussi ba formation parce que mbongo ezate ezangité mais yo lingi ka musique aloba na émission nanga bon moni maramo na soliango trop mais na ko éclaircir ba te pota msu chez na soliango te komoni nini miroir oaza na kati ya miroir eza blana nde na na kati ya salon de coiffure no ona ota na kati ya miroir eza nga so na komobeta likofi na miroir na image ezobima na kati na omibundisa donc père na so nga bando bundisa blana azomibundisa blana oluka nini 25 ans qui sans valeur na BCBG o ba pesaka vie donc pataka mbali so bo ravie libanga isa na quartier latin papa na biso mopa o mokonzi que j'ai salaire passant mtaloba que Roger Ngando le savant mosaka soki bando la BCBG ala Roger Ngando tina ba disque Roger Ngando vi bando boaka ete ba biso boaka mosaka ala na quartier latin. Vous comprenez? Mais ce qu'on a dit, l'effort fourni par mon père, nous sommes en pour cotérie, mutema mabe ou quoi. Mais Blanc, c'est un musicien du sang. On a beau temps, on a comme musicien pour y avoir un milliard de musique. Non, on a dirigé par maman, la bichette, pas maman Tumba, ba Cambodge, il est les drummer, na kati église, na la yemba. Pas maman Tumba. Donc, on a un musicien à Kala. Dans le limite, on a âge où on a un autre rondo sur la soie, maman, genre, qui est d'abord 40. Vous comprenez, on a 30 ans, on a 40. Ce que vous avez les décisions, ou mineur, mon robot, vous comprenez. Mais moi, nazalaka, moi, Yoka. Chez nous, les Bakongo, l'indépendance n'existe pas. Toujours indépendance na Congo, mais na Bakongo, ils ont maté. Na Bakongo, moi, na robot, ma colis chez Bango, boti chez Bango, tia, au coup, fané, na normal. Biso, tu as rachaka. Vous comprenez. Quand vous avez rappelé, moi, na moutouté, kaka po ke na musique bazalaka mwana mutu na bakolia na bakotangisa na bakobokola na makambo to teka so comme pas na maison mère ni na azongi mwana na komo boya te non c'est pas comme ça vous comprenez la proverbe to lobaka obi ke tom ya ba militaire inconnu tom ya ba militaire inconnu Lilita na lingala ya ba militaire inconnu ba kufana guerre mondiale na Allemagne na ba France chaque le 1er août ba kenda tikela ba fleur mais ba yebi bangote bo biso to vivant père na vivant mais anu mombele qu'est-ce na jeta sa komba loso décembre ba kenda ko to ba soso na ba place ba sala ngala zuite oui na bike blanc olingi chic nzele na otimiki la na tuna ki mère oui na combien de cahiers na combien de bic et agite chic moi je suis diplômé na 5 brevets. Je suis diplômé dans 5 brevets. Ce qui est là YouTube, YouTube, au fouiller des missions, on a place papa et père nanga Mosaka, Kwazandoi nanga. Dominique Mavuzi Mpembele ndenga na Mavuzi Mpembele ba émission to ba YouTube beaucoup ta place monter papa na ba Mosaka koti pa JB asalaki be émission pas contredire aboya musala na enandimité père na bon pas fouter la chic na Ista Minerva le kendara pamba ba se retrouver que vient na BCBG via misaka la ki ekuto mikele via kendara mikila comme na nzela ngola akoko ko ene mikele te azongi ba fouter la na Ista qui continue électricité na Ista c'est un électricien. Si les lois ça rappellent ba chantier ya ba tunae bani asisaka istate
Vous comprenez? C'est celle congolaise qui comprend que tout le monde est à l'université karaté. Moi, je suis diplômé dans 5 brevets. Dans un brevet INPP, il y a garnissage aux meubles, il y a transformé piné comme kit. Je suis artiste, non vendeur de mode. Mais je suis artiste. Piné na comme ça en kit. Na on a rendez-vous na Chantininga au gouverneur na biso pour na rétro ya ba déchets. Ba piné comme ça salité na getcha ça faut pas ça entreprise na format ba enfant défavorisé na piné comme un meuble. Donc ceux qui sont en train de peso photo na ngo chango vient émission va comprendre niveau ba art na sala. Na ko meuble immeuble ba 10 niveau. Je suis capable de faire ça. Sauf que dans les États-Unis, on a grand artiste, un rappeur, mais un mécanicien. Ça existe. Dans la brevet Alliance Belco Congolaise, c'est un manager. Nous sommes maîtrisés mon nom. Comprends? Dans la brevet anti-criminologie. Nous sommes un inspecteur dans la police. Dans la brevet ébélé. Nous sommes un brevet il y a théologie. Na rosa pasteur, na rosa évangéliste, na vaino. Na brevet il y a musique, il y a voix. Aussi si. Ouais. Voilà. Là na utolo ba que non, papa me ça là qui 25 ans qui sont valeur dans orchestre Oyazala. Peut-être on aime qui 25 ans ne wana to linga test ko yo mwana pour kota na mambo na yango peut-être linga ki yo tanga classe. Na bien. Omoni basala secret na zemité na proverbe to lo bara pour na 4e mois trahir yo ba ko sanza. Vous comprenez? Ba libumu ko vimba to che gain o gain elongo la fatigue te mo ba fatigue moi ça zema lango. Masque ya de grossesse gain alongo la ngo te. Donc ngalo ba ni moni moto ezo simba to place ake ezo kende yango mona na caméra me bando zo banana se. Moi mnage mbodi. Vous comprenez? Moi mnage mbodi ti likolo depuis na kota maison mère. Si le na lembi OK western na ko na 4 codes non na keka ko zoate. Vous comprenez? Ba fait nango live qui pour les $, ba moi pour moi na Paris, on prend ba fait nanga Blaise Tessa. Vous comprenez? Baza ne belé Bodrize ngamambo, bazo solo la banana kota wenge ti lelo levi répertoire ezo bakisama. Vous comprenez? Ils ont mamba jeté papa batala maman batala la place marambreza. Vous comprenez? Pour le bakisam valeur ngapi na ça. Non. Depuis na kota wenge. Depuis na kota wenge, na ça no wenge test na $700. On prend et puis à moi radio. On bon et pas ça moi ba petit na minute so ba donc bazotal la TV à Gaïa on a parlé solo là. Moi tapis moi par rapport à ndé to bandela la vie na $100. Moi vélo moi né. Vous comprenez? Voilà. Alors na mon ken pia kota vana kota ken na plateau na je dirais Jimmy Mambika l'homme fort, je te salue, un grand merci à toi l'homme fort Jimmy Mambika l'homme fort. Kokwa Rafat Makizembe patron Yamboka. Jimmy Mambika l'homme fort, je te salue. Ken pia na kota na auto 500 masolango parce que babi pe ken pia na yo ndé mutozo le ki sara mwana musa. Bla na question za à partir que ya mwana musaka bla na musaka question na ngeza ken pia na boni. Bien Loracho, na pesina no mbote na ba ndeko nyonso bazolanda biso vraiment merci na yo ndenge okotinga plateau pour na oleka na kuti bosa l'émission et sali toujours tokos. Ken pena yo ba bi ke noti kakoko tsa mwana mosala mama bi ke na papa ne boyo kana est-ce que to moni présence no susu ozo inga ale kaka na fimbu na fimbu. Bon, kota là déjà muto alongwe déjà na âge qui mineur a commis déjà majeur azalaka so mwana neti ya mutute akomi mutu ya batu nyonso surtout ye ndenga za artiste na ebela batala za nango ngaso na sepelaka mingi na bato bazala na batala oso comprendre ngaso na sentir eloko mo boya nango na nzoto en tout cas il faut na approcher mbala moko ngai nde na boye na ko biso Loracho soki un jour nzambe pena sunginga na boti mwana oyo azoyemba na ba niveau ya chien oyo ndeko na biso bla na yembaka en tout cas na kozala fier na mwana wana vraiment nga mona bandosele kutu be émission kosele kutu ba promotion vraiment mwana nga pena soki azoyemba na ba niveau oyo bla na oyemba en tout cas na yebite quoi. Alors ken pena nga la mona déjà au sangisa Prince Nabla na plateau ka yanga ba yemba pe mission pesa makambo ba bando découvrir no bla na te na monde YouTube on a tous se voiler fasté mais c'est grâce à ken pende to mona pena ke no bimisa mwana musaka mais on a papa nem se kota ba tiraille mais dérange côté msu malgré za minerte masaka mwana batu. Non aza mwana batu te na sens que yazo lukavi na e ndenge père na bango pe azo lukavi. Soki papa na e peut-être ndeko na biso mosaka pekisaka e peut-être monde andule
bongo ye mosaka zwaka bana ya papa ba Thierry Sente amemaka bango BCBG mpo na nini azwa déjà nani azwa baleki ya Thierry Sente amema bango BCBG so mwana na yo moko ozotia ba blocage musique eza mabe donc bana batu nde ozomema bango na musique eza na sens te obosani azwa leki ya moni petite sœur nanga Sarnira oncle na ye donc leki ya mwasi ya vie babota na ye agenda kotika ye pa fere apesaki bilamba chaque fois aketika ye tala na proverbe tolobaka suki obotama nango na kimukolo ekokima okomi mpe libandi bongo mini tokuta na mokili mo baparent tomonaka tokuta bango na mokili suki tobotama nango eza nzambe ozo comprendre okosala mpe mbeba bo nzambe akimi yo atiki yo ozo comprendre nangi naloba nini bino ozaka papa ne Jésus Christ na bayekoli na ye Jésus Christ na bayekoli na ye bayekoli batuni Jésus tokosambela ndenge nini bayekoli ne tu bakina batata na bango babota bango mais Jésus aloba na bango notre père qui est aux cieux biso tout tata na biso azala likolo mais papa pa aloba que non régner na kombo na yo parce que mosaka neza kombo na zoya na bale tika ko régner na kombo bla na mosaka ngana kombo saka ba message parce que wana après wana na yambi o soulelo bon alobaki na tika kombo na ye mais omoni siko wana kombo ma mutema mabe to Papa Tshisekedi de son vivant 35 ans na lit ya opposition aza vivant mais fachi a aucune démarche bat ba benga ya chichi obi ke baluba bapesaka bana bango ba note mais ba poste non président de Félix que je salue en passant longo li chapeau comme on ezalaka Chilombo Tshisekedi ma comprendre que Chilombo za makambute a renversa Tshisekedi Chilombo. Vous comprenez comment Félix Chilombo, comment Félix Tshisekedi Chilombo. Vous comprenez? Ngana teli na ti lelo buka lupango ba chakombo na ngana mona te. Papa pe ami tukana matate azanda kuna lala te ata photo na ngana ndaku ezalaka te. Ah elo on a ko hérité ezani. Le nom Mosaka. Alors Mavouzi là tu l'ignores. Et na bien trop ignorer Mavouzi etikali non na ngai na milliers na carte d'électeur na passeport mais na milieu professionnel je suis blanc na Mosaka en attendant papa formidable na atali kombo opesanga te po ba becherel ali mokile sama kutu mikolo échanger na mikolo kombo blanc na Mosaka kolo kombo merci Ken Piana avant na chité na ngala donc ça ne parle pas Ken Piana to qui mon habité parce que yo za na bandingo na momoni la pe makambu Mosaka abina comment blana que non ata betina Michael Jackson yé et Simbaka bon, peut-être ndeko na biso mosala azoboule ndenge bayembisa bandeko na biso ba Nono Fuji bandeko na biso ba Abraham bandeko na biso wakenda poto ba Dino ndenge esimba te wana prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa balobaka ete prostate eutaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi mais eza bongo te prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba c'est-à-dire papa soki amoni déjà oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba pe ezobima te yeba ke no papa ozo développer déjà prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozako suba masuba ezako kende su na vitesse te ata 1 mètre koma kalisusu te ozako suba posa ko suba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Jebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien au s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate non tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe oyo eza kobika na produit naturel na cabinet docteur Hakim yazo boule place blana ke eza neti place ba Nono Fuji ba força bango na ba cha esimba te yake place ya muto afulaka batu yo somona pena président wera simbi artiste et musicien na maboko
Tout le monde a vu Rabimisi pe bato belé. Tout le monde a vu Rabimisi bato belé, bade mukuse, tout le monde a fait, tout le monde a héritier, tout le monde a boire, tout le monde a bato belé, ba fabrique gaz. Aboulete ke place moi na ebla na ke, aboula ngote ke eza BCBG. Kuna eza wenge muzika maison mère. Chevie moko babengaka afula atala te. Siko tokotala maloba ya Mosaka. Na ba projet onzamba cha kati na blana poko kende ya blana e pa ve na sowe ranson eza makambo nzambe de la forêt pa ko ka ne pe ko boya pe ata jour wera yaki na kitambo akoka pe ko boya lobite mwana Mosaka wa matate mendenga matisaki e déjà esili tala bakanga mu pepete mwana zalaka ya yo era na libumu era si abimi akomi ya batutu donc tokotala ka place makambo ngo ekende yende Mosaka comprendre que alobi place blana ke wana atana la kelie 1000 fa atana longole bilamba na fula melie ekosimba nango te mais ko pese pe conseil te avant na bimisa ko pese conseil que ya souci na ya longola blana Mosaka ya na posa sika blana mavuzi parce que est-ce que ozomona te ya blana nango aza camarade ya ba héritier aza msu ya déplique aza msu ya fabrique gaz. Sko baya ya ba se retrouver déjà na makambo ya musique. Sko yo ngendo pese conseil ya zo luka vina yi. Na kombonde ya bi Mosaka beta zo na komba bale o beta bale na yeso ndi. Bon, si ko nga comprendre PV na so Mosaka te vraiment alingika kotelemela ka ba kombo. O keni longola kombo ampiana. O na mwana na ye moko lisusu ngai kuta sala ba émission keni longola kombo ampiana aneza komba président nanga. Siko mwana na ye moko sikoyo. Mwana na yo ezana tinga aboti mwana moboe mwana ana ndimi na eba tu babenga ke Ken Piana Junior siko ngai papa na bandoleka TV ke no yaza Ken Piana Junior te alongola kombwana eza ye ngai papa na bandoleka bongo ezana sensi Mosaka za papa ya liboso depuis na botama na monde ya Nzambe na mona papa moboe azoya kopekisa mwana ke mwana alongola kombo na ye. Bon, naebi okozala no irresponsable, okozala no bokola mwana anate, okozala na yo lesa mwana anate, okozala pe mwana msusu depo botama melati na ndako na ote. Mais kolakisa ngo na TVT. Ozo comprendre. Menga azo biso, omani ndenge na simbi lisango na bambanga ebele na otia. Na ndenge mama si déjà atala sur émission. Yeba kotia pe na après kakol hier. Après chef d'orchestre poste landara bakocha payer. Chef de répétition. Ah, maman c'est déjà pata maman na biso ya kitambo. Maman ya bana ebele, maman ya ba orphelin, maman ya ba enfant abandonné. Tala mwana na yo ba abandona maman na kati ya kitambo. Maman yo lokota kabana. Mwana yeyo charge na biso bana kitambo totikeli yo charge. Mwana azana soutien ya papa te. Maman c'est déjà pata maman na biso. Chabla na poids. Tchaye poids. Aza abandonné. Soutien à papa ezate. Akobela boya msusu ata malaria mbongo. Muta wapese mbongo wasomba kisi msusu ya malaria. Aza na papa wapese ya osunge. Na mbongo peut-être wasomba ata kisi ya malaria te. En tout cas maman si deji mapata. Merci na bino, merci na wenge musique à maison mère. Côté la santé na nubla na zalaki nango. Na santé bla na komi nango lelo. Et ça n'a plaisir. Est-ce que biso esengo na biso koza la tomo na kaka baya ya ndenge ba tambola ba sofwe ngana blana to koza popo ya msuba aji moko non c'est pe la te ke ye msu so to kutana ya kaka betanga matolo c'est mienga pena ke da toleye mama o ngana c'est les intérêts ya génération na biso et ça intérêt ya génération na biso Aïssam Ezoba les princes na Londres pour soutenir moi na mai. Pour soutenir moi na mai. Nabi ke président wera déjà na salle émission bo. Il est déjà na wenge musique à maison mère. Maboko eza ofungwama. Donc nzambe ye moko yebi o akosala. Yo longa no kombo ampiana na to tiki na ozaka na kombo. Bongo kombo ampiana ngo eza papa Sherinda pesanga. Ou bien na Congo mobimba kombo ampiana eza yende peut-être apekisa kombo Mosaka po ya zwaka ngo na mafuta mbila. Menga kombo ampiana eza ba kombo abatu. Vous en comprenez, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Quel piano là, Babo Tété.
Non, bambote nanga na PCC pour les Lumumba, bo soutenir vraiment blanc na moi na bino enfant abandonné. En tout cas, Prince Yaweli, bo soutenir blanc na za vraiment enfant abandonné. Donc papa sundo la charge. Donc il a vraiment battu surtout il y a poto vraiment botia blanc na penapoa et ça la biso toujours bien. Voilà, merci Nayo, merci na mauvais luson mbata, merci. Voilà. Merci beaucoup. Walabi Koko Arafat, patron Yamboka, j'insiste hein. Jimmy Mambika l'homme fort tous ensemble. Blanc na to chité na biso comment wenge musique à maison mère, oui ya ranson, baté belé, mas de Jima patama pasteur Bayambi déjà n'habite ko baksanini. Et là, on a dévoilé le plateau. On a mis un sango mouké, mais on a embellé pour avoir idée. Ma sideji mapata kuluna goyo sali trois mana kuluna akoki oboma pe moto kebana ye mais kasi ona via Noël yo komi olekisa 30 ans na kansante mwana moto nino koki osalela ngama ba tendresse ba peu du cœur affection na yo ekitate ezala toujours likolo sideji mapata ngama lela yo ye nakanisi tango azalaki olanda yo na âge à 13 ans azalaki obanga mobeko oyo epekisaka mokola vivre na minerba ya kokanga ye nakota prison na bima après 20 ans nakota esi obala ekosala nepesi mingi na motema do suka na mélodie wana dévoilé na oyemba ngo susite na mionga ana filmu na filmu pour makambo bandela awa on peut que non blanc na monsta koza mwana parolier hein ton père il a sali 3 mois à dangereux go boma pe mutu so na via papa Noël papa formidable mère ko moko ça ba 30 ans amoki ba 40 ans ya bolingo arose eleni ba pédicure ba tendresse d'affection ça toujours l'école. C'était mon gentil na couple wa ranson o eza ke couple mo eza exemplaire le goya ba genre le ka ba couple ya fali pour panana na ketchup eza pana ba couple mo pena to ko bois ke la ba fleur mon gentil na ba mon gentil na nga ezaka ke mama si dejima pata sambela toujours pour na biso basumuki sika potanga liwa na biso amen donc ina pesika ba fleur ebele ba exosengi ya mabandeko nanga tala ba papa formidable baba responsable tara bande onanga batangi na États-Unis batangi na États-Unis bande onanga le roi ba Gladys batangi na ba États-Unis mutaof s'investir na ba le roi a s'investir na otonga immeuble bon papa bino zaki na souci mbonga classe examen yo monem to linga musique okumisara te ngape na rosepela na ngote to na plateau okumisara msusu we ranson de to mona rabana ba zalawa batanga ti ba États-Unis ba évoluer kitoko vraiment to mona rapé ba page na bango Gladys donc ça va déjà mais papa bino mbongo ezanga kité po tanga classe bon moni na rolobelo mo boye vérité za tetu ozo comprendre la vérité za teta to za 12e dan so le kisi liboko na opeme na Gillette comme on a ozo kosoka biso comme ba balance ya ba Gillette o mona ngama be mais de A à Z ti lelo ozo comprendre ti lelo iza mama la ngana félicitarae na félicitarae ya mona na sala nze momo na embaka ye mama nana ngana sala bonio na tunana nani ye olongola ngana zemite o otikana bota mama ozala irresponsabilité o olong asala ebele mama nana non ta foutela classe que papa bino kosa biso na be ngana la mama émission na YouTube to robeta titre A à Z c'est ma mère. Donc il y a tangi sane yote à foot. Nana Bilesi nazo charge. Na yo mo en azo ki $700 na maison mère. Kako bimalanga maman express tina parler na simer qui une église abino azo $700, zo $70 au chango dim que no pesa na église basambela pona ngai. Après ça mère zo au sauva ta pièce. Il y a des jours nga na wenge pas mola mère ngunzami abokelinga soyi. Vous comprenez? Moi na kende makambo nakeli kwa papa kulutu nanga parce que na pas papa wana katio parce que na papa ta moi $10 papa pe comment il a makambo ta moi $10 au papa mais là ta jus biso to ba Congo to ba Congo to ba matriarcat chez biso ba pouvoir eza pa banoko na kende ko luka famille mère liboso deuxième na yo ke papa kulutu ya ba papa nanga mosaka ya liboso j'en vois dans la kécheye a pesi lumière ta la famille mobimba de A à Z bango tout balba pena ke blanc na kende comprendre et comme tu on a kende siko yo zaka moko attendre élection
Attends l'élection vana na Gombe. Voix muta Gombe na kitambo ya différente mais bataka luka so va voter muta belé muta Gombe va voter ora moko. Nana organiser bato ebelé wana. Attends dans la koleka bandeko no ba Bible na kende. Vous comprenez? Souka donc na sepela wa pene lo liboso za ka ke po batangisa pena bandeko na ngala ba exaucer. Lobi ba za bat na mboka. Répéta papa te que non merci papa ata musika que non wenge ndiminga komona que non na mwana na yo talent les ali déjà na ndenga famille. Singo edenga siko so za na numéro na epesanga na komela yake. Téléphone na tina charge. Faut combien de numéro yo za la numéro na été. Pourquoi? Mais c'est ton père blana. Papa za nenga pe papa na kufa on a regretté appelle ni makasi. So daena la danger le jour Kabila le père akufara parce que azara père mais le problème c'est les démons géants kotaraye a intercalé réussite nanga ezara été ko na somo sa sanga bi eza fula ba kongo benga on fula bato ba boya ya ko malobi papa na maître Gims akoma papa na June papa na Daju o ba boya yi akoma oya kanisa kozala po era zaki mwana mki andolo ba kufa na mboka ba Chic Norris donc on prend no mviango trop parce que muto ko sala ye na ba niveau wana aboya na yango bavena nga Jento Sigalo ba makambo ba Charlie ya janga leader porta motema ba Pedro Augusto vous comprenez Pedro Augusto on te salue la PC ba mota trop na bien notre père qui est au c'est biso tout attend ça zaliko est-ce que nzambo gena na église mo ala kelinga papa pe baza banzamba si photo tsara ba on kana place na so elinga verset biblique wana na longo bilamba na tambola 24 comme une mutakala ya biblique te verset biblique là notre père qui est au c'est vous comprenez donc na cité avant blanc pose qui na souci autant le quoi ba exaucer na ba gladine ba autant na bien mais papa sala qui en puisque le beau comprendre la grosse l'inscription pour l'université à partir à kin na matanga na poto oui cours par correspondance c'est comment on a un petit titre académique est-ce que Kenda peut proposer à papa projet wana que non boy na boy na bien na bien père na bisoti lelo chez Zaire non le ngwate via Zaïrois dictateur vous comprenez à démocrate à négociateur tina botama ti lelo non to solane 10 minutes terre banana botama. Pourquoi papa il est colérique, il en va là moi banane. Aza démocrate est-ce que sagesse tout ba pesa hein ba longolera elo moko sagesse avec ton enfant. Comment gérer blanc et lo ba na nyonso na mokili sa zui mais lo ba pimeleka comment gérer blanc. Blanc aza trésor ya famille na bango. Toi tu parles, moi je chante. Comprendre? Toi tu parles, moi je chante. Nana lobeni madilo lobeni ya so la tikela go flair banga baliango. Mais na yembi na loyembo po etikala mokanda yango na bongoli na loyembo etikala ngo test na biso so bi premier proverbe mosaka loba papa nanga na RTNC za rasuster oyebi so proverbe aloba bat ba bien suster mais banzembo o lwambo yemba tselo ezalaka vous comprenez chant ils ont la valeur que les paroles je te dis donc souci non ezalaka nini papa o to na film kota caméra parce que non souci na ngeza un show to comme pour vanda alongoli kanda comme gentil à comprendre que pour bakuluna nyonso baboma bat na kitambo bavanda rache bango soki na pango bango to bakuluna baboma bat ba rache bango mais nga musicien na boma muté ba chasanga tongo vous comprenez mais souci na ngeza ni souci na ngeza la to comme pour seka to comme pour vanda bakuluna bavanda wapi bakuluna nyonso baboma bat bavanda rache bango mais moi j'étais chassé depuis. Ton père avant d'aller chez Bango a tonganda kokuna ton père avant d'aller na Bango a tonganda kupana Bango ngala sina kota na salle d'émission nda kuana est-ce que pas ça kuluna parce que na maloba na o déjà tena ba kuluna bavanda chez Bango na sens que ba bengana bango tipo ba tu mabe on prend menga so na mutu mabe te me ba bengana nga donc yo ba bengana pe na nda kubekende oh logo aka olingi musique na nda kunanga te musique et bon balia rabato ah musique badama rabato c'est que orchestre tout monde c'est que orchestre tout monde reza baldar ya ba restaurant c'est que signer les lots tout ba derrière la famille to boma bango vous comprenez est-ce que ba kufa na famille to boma bango voilà ils a yoté dans le phénomène naturel avant dans à ça la pécha d'amique les cas c'est nous talikola nzete koi dans ndo kufara de la pesimbote na batu nanga to bolinga blana plus de 143 90 649 54 86 plus de 143 90 50 90 649 54 86 soki na lobi mabe bolimbisanga bo pesanga ba conseil numéro nanga yango wana batu tu bana mikili batu nanga Bodrick Zengamambo na pesimbote na mimimbo
tout estralage moi so aleki basi tout ya katanga na pesi mbote lisusu on na permettre nga attendez ozoloba no na luka na libanga po lobaka na luka. Alors merci beaucoup donc j'ai Mambika l'homme fort, je te salue Kokwa Rafat ya Ken Piana Makizembe. En tout cas on est ensemble bana poto en tout cas le racho azawala vas-y. Vice-président assemblée provinciale ya Okatanga. Ngwej Chikwej Bwakaka Ngwej Chikwej na pesio mote place honorable Ngwej Chikwej Dieudonné Pablo. Honorable Ngwej Chikwej Dieudonné Pablo, vice-président assemblée provinciale na pesio mote. Alors na mission nga trois conseillers nga totaka na komna ba relation na ba vice-gouverneur. Ya na zongo na ndako. Na ozongo na tombo muzika. Tona nécropole muzika. Ezalape. Ya oyebi bango. Merci beaucoup. Assiste na mabanga assiste na mabanga na ngai don na pesi bino tu bambote Jento Sigalo Charlie Adjanga na bandeli susu Hervé Lukusa na Canada na pesi mbote numéro na ngeza plus 243 649 54 86 plus 243 90 649 54 86 soit nos zibla na mbamo. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour na cadre qui toque vraiment un beau cadre salon Mézère, un grand merci en tout cas, beau cadre, espace bien aéré. Donc bana poto bana partout so boye okata sukia wa ba tele ba okata sukia ogunga pe na yebi déjà. Un grand merci à Eliezer d'ailleurs la caméra bébé de la presse, c'est ça non? Bébé de la presse, un grand merci à toi, les goûts de la presse, Laura Chou. Donc je suis là pour vous servir. En tout cas, c'était Blana Moussaka, tout ça, propos tenus. Ça dépend que de l'invité. En tout cas, on est ensemble, la famille. Maëlle et Tsoli, on est ton ami. Rambo, bébé Sedou, on est ensemble. Jim Mami Kalom Fort, Kokwa Rafat, Makizembe, patron Yamboka, Kombo Mikolo, Babi patron Yamboka, signé Laura Chou, bébé goût déjà. Tout Balingranga, vraiment, à Pomane, nous tous ensemble. Quant à moi, on se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bye.